On dit mes quotas, yaya. On dit mes quotas. Mais c'est pas grave. Ce qui me donne la poche au bout, on a beaucoup la banane, beaucoup la banane. Mobilité. C'est ma seule famille. Mobilité, la ébissio. Donc, on y a mobilité. Azad de Sibana, Babana, Yeba, Lembi. Alobi va tanti Clarisse. Alla dans le salon, on a tout cavoir dans la chambre. Il y a là dans le salon. Maman, n'importe quoi. Clarisse. As-tu une question? As-tu une question sur la zémitoté? On a enregistré, on a enregistré. Question qui n'y a sur la zémitoté, ils répondent. Ah bien, il y a la zémi au boy à l'ongolaté. Il y a beaucoup de gens qui ont la zémi à boy. Ah, Clarisse. Mais bien, on est à l'en ouais. Là, c'est fini. Au moins, tu vas retirer la wap. Maman, bon, 20 ans, 24 ans, à respecter en autant. Moi, je peux pas. À respecter qui est? Abia Lukaye, tu me Lukaye. Ah? Jamais pour ta tromper. Ah? Mon père n'a jamais vu l'enfant. Mon père me vendait la binote, maman. On a un Lukaye chicolo. Il fallait me vendre la binote. Il fallait me vendre la mobile. Le point, on dit que Bobo a la mobile. On dit que ça n'a pas maman. On dit que ça n'a pas pour la Nini Clarisse. Fallait qu'il y ait un mobile. Il faut faire un mobile. Non. La boulingage n'a pas de côté qui n'a erreur. Elle donne une ligne pour moi. Je sais très bien. Quand tu dis que tu as le bail de côté, tu dois choisir beaucoup la monnaie en cas. Ah bon, si on dit que Clarisse n'a monnaie au Koufa, on va tout à l'heure. Ah bon, parce que ça, on a sali mascarade. Bon, on s'est mis au tic en train de on s'ondula. On va dans la naine. Hein? On va la seconde année. Ah, on s'est mis au tic au s'ondula. Ngalo kwa na kama amu bimala bota kate. Basi baseme ki de bande ko nyeso ba yinangai. Ndenge ya lobi bande ko nyeso ba yinanga. Balinga ngai ke ngwa ikozwa yo. Hein? O panda wita wana okene wap. Ngana zwi classe to kutana kine ka paraza. Tokutana kine paraza. Na ebisi yo utosala 2 semaines kuno ko sibiso formation. Na uta kuna telo kuta. Mais nyo se mona na kina ngo mama. Tikana ko se déranger. Alors uta kuna tele 9. Formation wapi banda bima awa bima le 1er avril. Une semaine on a beka pa na yo. Maman, bon, on a repéré accès de l'île de formation. Donc, vous avez fait vitesse le 29 wana. Papa, c'est 2 semaines. Papa, c'est 2 semaines, il y a formation. Il y a un gars qui est bananzambe. Hein? Nazanzambe, t'es maman. Ce que le bon condamné à moi, c'est la personne accès. Nazanzambe, t'es pour la yéba qui moutou. Alors, nous faisons ta formation. C'est quoi la sagne? Non, là, c'est une autre, il n'y a plus rien. Hein? Le Kouta, abana ko benga nga tanga za dipa na oswa déjà formation, au moins na bimi soki oke musala, abengi nga allo. To sinisi na midi, to pe ko lia abana obenga chaque jour. Na bana ko tinile ba photo na nga chaque jour. To bana ko sola na chaque jour Clarisse. Chaque jour on ko sa ote. Pour le bateau ko ba benga kete le Kouta. Donc azaki soko moni abimi libanda kochi yo. Soka bengi abimi libanda kochi yo abomi. Chaque jour to bana ko sola ndenga za ki kuna. Première fois, ça qui une semaine kuna. Deuxième pendant ça qui 2 semaines kuna. Dans les 21 on a qui kola la kuna zongi. Dans les 1er juin, on a qui kuna alali le 2. Dans les ça qui ba kusi na libe ya nino. Ya Poissy centre. Nyoso na yebi yango. Les 10 on a zonga ndika kenaka sombi kafsi ya bana. Nyoso na yebi yango. Na za zobate. Mais so na tika ki parce que na lembi. Vous comprenez nga? So na tika ki na ngati ko na moment on a lembi. Parce que l'enfant qui n'avait pendant 24 ans. Je connais cet homme. Au moment où on a fait un châtre. Et ça, il y a des choses qui sont bien. On a dit Kati. Kati a dit Pomo. Abima na Kati. On a dit on a fait un châtre. Fille mort de bijoux. Abima na on a fait un châtre. Toujours qu'on suit sa réputation à moi sur Zanaye. L'Angola, oui, n'est pas où tu es sur la bota à solo. A tu vas construire moi na tilelo. Bana na yeba yeba ngande bakambo ebimia wa na kwa kaso ka muté matin avant si bana yeba ngo vérité wa ko isa bana vérité téléphone isa bana nga vérité atika mwana na ngola sungula mwana ana isa na yomto inga mwana na ya na yeba telongi na yete na yebi ata mutu wa mwana wana te lisolo mwana wana yoko mpa nene neka na kosa moni nene na bango wana nene mtabeki nga lisolo wana mama leki ndoko vandi awa ndoko abota mwana na ngola na sala ultimatum mpona se renseigner ti na yeko za confirmation mais yako yeba mwana wana mama na yebi elongi na yete yako benga mwana ka lelo ndo solo bano ndike nzambe na so bise mwana otika na ngola ti lelo ata appel yango moni nga na sanketa kate semelo na yebisa die
babengana kana eloko te ya rien banda ya ashifo esfo banda ya atikala kobenga mwana wana te apisi nga vayaji na nga na yaka ikosundula nga na bana na poto atikala ti kobota na mwana mwasi wana makambo nyonso ebebi aye awa nazwi ye na Hollande nde toyaki awa tokóma na kati ya France awa bandili bizaleli na ye yango nayebisi yo moi nazokosankete te nanyokolaka na ngai ye te mama aliaka ntongo midi pokwa aliaka ndenge mobali aliaka na mesa ocomprendre aliaka ndenge mobali aliaka na mesa olambeli ye pende otumbeli ye ngolo osali de sosi tu aliaka eza tika kufa nzala aliaka bien mama aliaka libanda libanda ngo na babala omoni kosololaki asengi ngai anapesa ye tike restaurant akende osomba makido po alia nga momu napesi ye tike restaurant ake somba makido parce que alete omoni banda vendredi tozaka debu po vérité eza te ndenge na ya komona otindi message no na telefone na ndenge atindaki foto ya chemise wana ndenge ekatana yango na moni nalobi ndeke vérité oyo telema ozokosa mingi lelo biloko nokanga kende na yo yango nazoki biloko nde natie na se eza na se voilà namonaki nyonso mama na comprendre ntango olobi état de santé na yo nayebisi yango na bana biso nyonso yango mona mwana nga abengaki yo andoswa na yo ndikati bana yebisi nga état de santé oyo seke mwasi aza na zemi te zemi yango koswila yango wapi soki ayebisi aza na zemi lokuta ekoteli wapi abandi koloba bana nga baza témoin nayebisi na ndeko na mwasi lokuta aza na zemi ya lokuta donc ti ndenge ayaka wana akosaka vendredi neti vendredi atoka midi asala te me bana okosanga te sala nalanda ye ti na mosala na mona ngai te na baluki na zongu na nga na nda ocomprendre samedi oyo abimaka wana vendredi akendaki kosala ye kozonga ntina 11h dimanche oka bauta ye matanga samedi bauta ye matanga azalaki kuna pana auti oui akosi nga alobi ke matanga wana basisi na 9h abi matanga basisi na 9h alobi alalaki pa na yo te aute pa na yo te akende koluka essence ndenge akende koluka essence wana voilà ngala abine matanga bokendaki matanga bokendaki alongola matanga nsima ye pa na yo ndeko na kanseka ye na ndako nzoka ye pa na yo aye kobimilanga ntango nabengi ndeko na ye ndeko na bandi kobare nde naye komona nimero ntango akomi asali sambla nayebisi ye no matanga ozalaki kuna na matanga ozalaki kuna abiki matanga o nalayaki pa klasi te ngala uti koluka ngabe uteki kuna mardi osusu euti oleka ayaki na mai ya pio oyo omoni na zoko oyo omonaki chemise atindelaki oyaki na makila wana nazokisaki ye C'est déjà fait. Non, mais non. Je sais pas si... C'est fait. C'est
Obima. C'est bon. Obima. Ozobima. Vous finissez par passer. Obima, tout est. Tu sors. Allez. On a la web. C'est tellement.